Moi si moyibi ya bilamba. Oyiba tena ba shop to oyiba na zando sombi moko oyibi su body moko. Obanda théâtre tala mbanga munene ti lelo mbange longwaka ote songi songi. Mibali ozasu na temps ça mibali te. Na yo tanga ba komba ba théâtre mibali o balali o bango nyoso tu na poto. Démodé moi si sans valeur, sans dignité. Diana zena yaga bien na posa camarade na été. Ba o tangi ba camarade na ko tshaba ngona na compte buzoba na yote. Baza basi respectueuse ya e bakata. Moi ça ndumba oyo acha kombo na yo na buzoba te. Mbongo na sima Diana. Po alobi azo lukali ya mbongo. Azo luka mbongo na kati internet. Mais na kombo ya mowei. S'il vous plaît, botele ma biso nyonso. Yo coquette. Moi si moyibi ya bilam. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Vous signez la Barça. Vous avez 10. Il y a équipe. Vous avez Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bonjour, ma bande sur Balinga Liliane, Ipai, Bissika, surtout Bozouami par rapport à la heure, par rapport à la différence, il y a une heure, nango, na pesi bino bambo te belé, na pesi pe oya ngai sarato la oyo atikela nga plateau pour nous on toujours bosolo nde totombo la maboko ke na ba toujours bosolo ngai bino moko ya gola o na ela bino message ya ko boya lokuta o batu bazana ngo ya ko ela biso conflit ya ko luka ba buzz tango ma bezali o tozo lela mikolo nde tokomo la taka zambala toleki na émission po toza en rythme matanga mingi na ba o ba finga ka na pesi bino ba mbote belé bino ba busala na ke ya gola ba voix ba vue ezala na tala ma pona lia pe na mbongo internet na ndenge selemi lelo na pesi bino ba bizo belé na yelika su sija matanga mena eli mingi na eli mingi Maxina Coquette nga ya gola na eko kebisa bino lelo na bandi na yo no Maxi Bondowe soki Bondowe Maxi na kisasa pa bino ezali wapi lupangu nini adresse nini avenue nini kati na ngo eza ndenge nini oke poto nzela ndambu obeti ba bolo ngonga na Kishasa ya bana mike ya mikolo pona bino bo comprendre bolo ngonga te mo sinzo bango mo ba oloba Maxi Diogo numéro 10 ya Messi ya Kindumba za Maxi à ça le niveau ya Kindumba à Kishasa impossible donc moi je suis assis la valeur oza suna dignité la mise mi bali to monité simba tena ke ko boa kama atana ba poto ndambu obandi ndambu na ndambu wana ba ndambu ya ba mibali okutana ba mpe ba okataka kaka ba ole kaka yo po aweza ki aussi so ça gag to aussi so ça théâtre nzonzing bo pa ba katio aussi so ça bo pa ba katio via ki lesbienne nini oyo salité Maxi
Pour lelo okendo telema tango moninga za akata malili batu ba se préparer comment organisation ne fait ça les ebemba moninga ebima pasi ya libota na eno bazangi o bango peut-être kando pc 10 francs yo tinda nini na ki salon o sala kuno tinda nini basi nyo surtout ya coiffeuse ya poto ya Paris na pesi bino mbote belé na linga bino mais vraiment d'ailleurs ko ba pona moko o ayo ki bino soni kana kata salon no sa kindumba vraiment mko salon so za moi mobali moi si na za sage po yo za chel kindumba o yo sali ana kishaso moni angote ozeli Diana na kati ya malili ozeli Diana na kati ya morgue obandi ko tchako mbo Diana na buzoba Maxi na yo kebisa yo otala ngolo bana ebi yo tenga na ebi yo na kindumba na ebi yo na kibolo ngonga na ebi yo na kimosinzo ya ba place nyoso to tamboli bala nini yo kotite Maxi ndaku ni ya mobali yo frente po yo zata balingyo lelo une semaine okoti libala a bando pa ko la faute d'intention moni poto e corriger yo o l'équipe est bien ten a préféré na le kana robe na ngana suki na ba kata boy ke dans le kana ba suki ano chema makasi le ko ba suki wana se bien te wana Maxi comment cause audace wana ya tangu batu ba luka kimi ekota ya tangu batu ba sa cesser le feu tole la moko na biso abima na kimia yo leki o chema tama wana lo kwa beri le munga roleka ozi audace wana ya kofanda na chemise bien te wana chocolat no latina on a droit de réponse on a triple droit de réponse les petits comme Gabriel obi que Gabriel ba we la mambo mibali ndena Diana mais kala wana po ani boloba ngote kala wana po ani no bimisa ka vérité wana te pour makambu o ya Gabi aloba po na Diana eza lelo te umeli déjà pourquoi tu n'avais pas le temps ya roloba pour nous confirmer oui eza makambu mwana te eza makambu ndeke ba we la mobali mais tanga biso komba mobali yango otangi komba mobali wana te po ani tanga komba mobali ata pe ba we le mobali ya yo nini ozaki lesbienne na nani na ki lesbienne na yo obimana Diana pauvre Diana to bimana ya Gabi poto yeba zuwa oyo sa ezanini ozani olobi bien que Diana atikala ko Gabriel atikala oza camarade na yo te mais comment zo na komba Diana na ba mission na salité ya ba direct na o sala matama beri comment si audace wana yo zwana ide wana uti yo wapi aussi la kala Maxi to bossa na yo atala ba nzonzinga bato ba Paris Maxi aussi là comme moi c'est suki démodé aussi là on ka base na simaliwa moninga po ani on ka base na simaliwa moninga po ani ozo base te ozo ngote po si là to ebiote to ebiote netinga penako tana oyo Maxi ni nango wana nataba o Maxi aza ba pota na nzoto moi c'est terrassé ndute leka ki au niveau tellement que il faut ko kata misunya ba futa ne tonda ki yo oko fanda te oko batela ki yo te o batela ki yo o bomba ki Maxi ndumba na yo oko bomba ngote combien de personnes ba pekisi yo comme me conseil le quoi combien de personnes. Et tu as l'audace de dire que t'es, et tu confirmes que moi, on a de vrai. Azaki, Makam ya Diana pour Diana Zandumba. Yon de vrai Ndumba, vrai chaîne. Ndumba, naebi ba Ndumba ba théâtre, mais Maxi, osaki Ndumba moko eko pesa ba tout ancien yo. Mais, ngai nazaravana sa l'émission. Nazwi na temps ya Olanda ba émission msupe leki na ba ke te o wana kosi wana ate wana kosi muninga te na leka na éclaircir batolo oni bando we zai bon te zaki bo mais tant bo landi déjà Gaïta o aza mwana na bino po yo Maxi Gaïta ko bengo ata koko o amu kolom paka na ajo yo banda ki ndumba oko bota mwana pe lokwa ngai yo Maxi. So eza ko longola ba zemi otika ba zemi nyonso bakola te na koza agement na mwano. Vraiment je salue Gaïta place azali ba parents nyonso mité me betisa maki ke te pour la nini mwana sa ki bongo na maman na ye c'est une fausse information. Nazo confirmer parce que na Olanda o ya Gabi aloba ite. Po ya Gabi aloba eza na ba songi oto ba maman li popo ba fatu kayembe. Oh, bazoka ta Robin ya Gabi ke tout le monde Gaïta kuna na Diana mais Gaïta bien expliqué sage qu'il est intellectuel
a expliqué lobi ngai na se justifiaka te. Soki yo zwi to banda déjà ko loba likambu na yo, pourquoi nga fona ya ko se justifier lisusu? Na na temps se justifier te. Alors na tika ki maman nga loba po ba songi déjà bazwa ki place na bango. A expliqué bien que 2 fois juste bakuta na Diana. Et puis chose grave, Diana tika lo bengete o chéri, moi na ya Gabriel. Il est pas Yanzimi. A expliqué bakuta na une fois na Matonge, une fois na Bandal. Hormis ba film o ba sala na ndenga film que bazala mwasi na mobile. Ah na ba vie na ye. Et puis c'est un homme de Dieu. A surveiller jeunesse et église na bango. Allez yo maxi o tchema tama minene lokwa ba choba ba pompo na kata matama. Maka mine zo monde ante po ngakut o na sala accident li na nge longwa na banga mundela li na ngate na fongola muno ko ba to ba comprendre o na ba makamu tout yo kate so tanga so iso sa nini o ba mambolo kuta maxi bimara wela tronke o sa musa na salon ko mi bali oza so na temps sa mi bali te na yo tanga ba komba ba théâtre mi bali o ba lali o ba nyo surtout na poto démodé moi si sans valeur sans dignité. Diana zena ya Gabi na posa camarade na été ba o tangi ba camarade na ko tcha bango na compte buzoba na yote baza basi respectueuse ya ebakata moi sa ndumba oyo acha kombo na na buzoba te on a camarade ebakata na tika za camarade ba tumusu te to za na tino za camarade ba sa théâtre te so ze muninga bango ngo fute bango ba ndaku to ngo so me bango ba lingette slip. Tongo sobe bango ba sous-vêtements so ba moyi ba makila na bango. Respecte-toi. Mise en garde na eko chayo. Non, c'est la droit de réponse na yo. Tika vi a moi na bato ya Gabriel. Tika vi a moi na bato ya Gabriel. Yo beso zena kisasa geta bien la pose tchel. Combien de bana 15 ans bazuyo? Combien de bana 17 ans bazuyo? Poni bwana mawana te ke bakunda muninga na kimia. Bino bato théâtre mukoni pe muta théâtre ko kufa, toneli pe na kimia pe leki nango. C'est dit moi koufeli papa na yasi la bisalu dans les là fort. Mais attends moi koufela ki papa na to mona ki bolingo harmonie biso ba biso nyonso to la ta uniforme ngaza journaliste na kindaki matanga 7h30 respecté ya euro baba ke corps ebima na zaye déjà na morgue. Mais pour ni bo pona bilonga okele la ba parents. C'est dit moi to koufela papa na na moni muto théâtre te or mi kaka bato queen bango moko biso ba journaliste to zaki kuna sujet zate kuna mibale ezate ba mibale ba 15 17 boluka ba pa vie tala ebele bokende te poani yo maxi yo nduta tina nzela nini yo maxi keba moi c'est nzoto mafuta yo kaisi misunyano kati ezonga sute komi na régime po ozelo koso moi c'est dendo ebi banganda nyoso poso tika ba kombo abatu Tika Diana so avec camarade na yo oninga oyo abimisa vérité le loteke po azan na kata malili oyo ba ke ba wela mibali ongo protéger comme camarade na yo ongo pesa na dignité ongo pesa na honneur wana ya mutu akufi po azan camarade na yo oyo bela Diana avec camarade na ngana mame bakata camarade no ozo chola camarade no oyo ko bimisa ba vérité na etango azan kata malili ozam pourquoi pena lia kam pourquoi mnoko songe wana nde yo mbebwe kwe ya ndambu na se. Oye bimisa Diana camarade no pas à malili mais avec camarade non on oublie bien que Gabriel avec camarade na yote on le capé na droit de réponse contre Gabriel on le coquet bisa Gabriel cause camarade na te ke ba camarade na Diana lelo quoi Diana kufindo zima tama minene wana na suke kemba na mutu etemi le quoi sangoku oye le kana mission pour yebisa batuke Diana ba wela mobile ezali kama mwana te mais bimisa mobile yango poni boza ba zoba boy poni on luka best na niveau alors ngana na voice ya petite na yo o apekisi yo koneka na makambu wana te moi je m'en fous comment je passe c'est pour dire la vérité alors papa caméra na ebité son na kozwa téléphone ngana cha voice wana to simba ngo pena pemena micro po batu ba yoka voice wana je m'en fous ya o boro la kuna etalinga ite o boro potana nini eleki na nini sali je m'en fous le quoi ngai lilia na yaka ka pona lo ba vérité il faut na cha voice oyo ya vérité oyo po batu ba yoka. Papa n'a évité ce voice oyo komatikuna. En tout cas, bande connaisse tout ba landangai, boyoka voice oyo. Ngana yela bino ba vérité. Na yeli bino vérité à Maxi lelo, comment batu babande ko pekisa ye? Comment batu babande ko telemele ko lekate? Ayoka kité.
alors on a bomba te bobunda mafu ngape koto ka vérité PPRD de moi en souka ba problème kenda lo barato to moi mabo po dans la vérité to ka non voice ça nene botai ndeko ayeta gabi nane botai nalandaka yo na émission na yo nane botai nakomi kolanda mingi na bémission nyonso osala nakomi kolanda vraiment baanalyse nyonso osala ngai vrai bien nga kombo na ngai ali Rebecca nali na Paris na France nali congolaise en Gambo ya Brazzaville mais na maman on nali na Paris ya Maxi Bondoé azali vraiment pure sœur nanga mona la na vrai bien parce que tout ça là na connaissance à partir de salon de coiffure oye à Salaka na Paris awa à partir de salon de coiffure na Paris pour ça na salon de coiffure na awa tout ça on a vraiment connaissance à tout comment on est vrai bien mais vraiment on a regretté le comportement ya nanga wana mamba sali sor nangana ya vrai bien si il n'engage m'en fous to banga nzambe to banga makambo moninga lela kufi le pe pour kufo mona non lobi asenga message au dimanche en ça l'analyse moko indi sur internet le quoi combo na réseaux sociaux na tante chaîne ici là abi alinga donc sa chaîne na temps akotaka makamba Diana abi a touché ka Gabriel pour si a touché Gabriel kama za kamotema moto répondre pour qui pas en makambo na bisi oh yo ko sa bon temps au respecter ta mémoire moninga na te obi ke bokola na ye yo ko respecter ta binanga ki ono ici Diana déjà ki makambo to e ka makambo pour kama na pala moto bozoba bo makambo ba ko seleta na lo batu monando bongisa monando baby ça tu vois non elle fait non ya merci ko ça bon te respecter ta mémoire moué atobi ke ba wela mobile na ya Gabi atolobi yo ko sa makambo ya Gabi lo bango elo monte moué bakosa ke makambo te botai na saki vrai rare que audio ya tindanga yi fallait pas na tant n'y en a pas que makambo sala ko sala ngote aye ko supprimer un message na comprendre que n'enga supprimer aye encore supprimer le message na réponse na rien na bomba réponse nanga na gardango yana tinji yango pour que na biso si au monique au sambu si vraiment telle émission à sali na PC conseil yo kita celle ka émission a parvenir ko sambu sa moto a kufi pour que yé à côté ba baisse yé comme les a succès à la son frère la chaîne moninga vraiment samba kitoko te on est na vrai colère na biso ko si on a message on est tata inanga talinga te vraiment na nyongi vrai nene bote na nyongi vrai ko kama kambo na vraiment de ma part talinga kitoka ata mokete moi biso non biso a diaspora to la kasi to ki lo kambo to me mami mais mon photo te ma makamso pour makambo na bi akosite ayebi ke na pekisa ke na pima ke vraiment akota makambo te na pima akota makambo te mais ayo kite kama yo kaete alors les cambote comme mais biso ne botai to le vrai à Paris to landa ba émission na yo vraiment ba analyse no sala vraiment ezaka analyse ma moteur réfléchir et moteur vraiment à va penser bien tu vois il y en a biso que ne botai simbali bende ou mila non ou mila na zongi wana eza koyoka na ngana na yaka pona babino ba vérité ba voice panzanaka ngana ya gola. Mais bon, comprendre comment on va otanga wana ya mutu, on va faire na posa otanga kombo. Bah voice on est panzani partout. Oui, bien une minute, on sait l'erreur de quelque chose, vaut ce tambola. Alors ceux qui batumususu ba boy koyok sabino ngo, ngana oksibino. Yo moi c'est mukolo zo lukande base. Moi c'est mukolo salon wana pene ko lukelo base te. Ça va publicité de tout le monde na batumusu ba sala ba publicité. Oyeba lo baté. Na Kinshasa bando sa publicité ma sokoti. Kono ko sa publicité salon te et puis so buzz. Ozo ba pe na ndolo ba bien asi akufi esa le lo côté na chanini. Zela yo mukolo kufa to sambusa bembe na yo. Ba o ba sala mabe na bango obata mato bomba po yo sa kindumba public. Moi si public le quoi toilette publique. Tika kombo na ye. Oza pe na bezo rozuate po une fois tindi une fois to telemelio. En tout cas bino nyonso obozwi ton ya koyoka voice oyo. Botelema bosa ata ba live ya kopekisa ye na lokuta o alingali ya mbongo na sima Diana po alobi azoluka ya mbongo azoluka mbongo na kati internet mais na kombo ya mowei s'il vous plaît botelema biso nyonso yo coquette moi si moyibi ya bilamba
oyiba tala ba shop te oyiba na zando sombi moko oyibi su body moko obanda théâtre tala mbanga munene ti lelo mbange longwaka ote songi bino nyonso ba songi na obimisa bino libala yo na shoga ekufi shoga libala ekufi bolibisanga na tiki nanu mwasi na munene maxi nzoto mafuta na ino na koketo ya mbanga oyo oazo tya trouble na kati ya makambo mosusu nde na bimisa bino mama Mbulopo lelo na ye obimisa bino kokete mama na songi bokeba na makamera kasho azosala cc mwasi azando na préféré na atali puta na 5000 na tongi bona leki na émission kena ke latela mba zando mwasi moins cher nyama bando luka mobile na makasi onga libala na shoga botsa mwasi kuta na Afrique du Sud okeko bundaki mbanda te bolembi via ki lesbienne bokoti na via ki songi yo koketi mbanga mulai loko songe ya sete o chapeau wana donc mutu ya sete wana mutu na yo songe wana nde mbanga na yo mwasi akato songi yo pon ngozo base na sima matanga diana nga na obanga bino te na yebani partout tokutanaka na ozele lombe ya mwasi oyo simba nga na nzoto ke yo salaki émission fingi biso tokoyebana tokotalana tokolakisana tangu bino bo critiquer Diana waza nkata malili ngape no critiquer ka bino ngape no lekela bino ba émission no lemba bino te na kolemba bino te na otikala kolemba bino te ngaka na bino tina suka nde to kunda Diana na yebi ko bo tika te bo continue lukaka ba buzz coquette keba na kebisi po yo to yebi na théâtre mais to yebi na eloko te aïda okutwa elobi aleki yo na gaz mama okofuka nga so na ndo sa théâtre po neti na mambo émission nga na baka nzabe merci olamusi ngai kati na basekwi bao bakufi na lekai bango na eloko te pe ma opesingeza ya ofeli merci nzambe tambusa mukona nga alléluia amen siko yo po saka théâtre okoko beta mabolongo makasi wana na sete oba ke nzambe tambusa ngai nga pe na kota na vie obaninga bana ngo boza exemplaire de belle vie ko bota la belle vie o bandi Simon baba nga benga ke baba aloba te naloba ke quand on répond le silence par l'imbécile nzamba zo tombola yo ningo kota na kata makambo po anini yo koketi mbanga ningo kota makambo po anini mwasa ni koshi ba chinois ngala bazali ba masaka avant otonga kombo Diana kendo ba masiono mbanga makokoto wana ozana ngo aibima makasi wana edimne ekota talanga longi boule yo siko soto chebo to komi awa rectangle o ebimi okoke na pa basino te ba masio rectangle wana elongwa olingo tsa komba Diana na se koketo olingo tsa komba Diana na se yo na maxi ba mama bilombe po yaga bi quand on lekaki na lobaki vérité autant yo ki ba réponse ba tout comprendre fatuka yembe mama li proposer na sima makambo na leki na éclaircir bato yo na maxi botelemi pour na confirmer babuzoba koketi mapeka carré mbanga rectangle kende pa ba chinois ba maseo nan en tout cas botika kombo Diana tokunda enda kimia Yesu nanga boza nsoni te famille na bango oyo ekoki kosilika ba menacer ata bino bato théâtre na babuzoba nyonso tout bazo yoka mais ba okipe bino te ba répondre bino comme des imbéciles. Ça a honneur ya mwana na bango. Pourquoi vous boza ba imbécile tandis que boza ba imbécile te boza ba intellectuel? Nzambe na ngai. Ba président boyaka na mutualité ba président te mbongo boyeko uta président te la simba. Bino ba maman na ba papa o boyamba ba caisse ya ba mbongo ba cotisation. Bokoki osala nini réunion de communauté, commune par commune chaque président aza bobenda nanu basi na mibali ya théâtre matoi bosala ba suspension ba osala bino soni eloko wana esalema mokoni nzambe na ngai po une fois ba moko ba okisa bino soni ba okonclure bino nyonso to tya bino wana biso pe internet to lemba te po mustosa musala tout travail mutu nyonso to ba bani celui qui travaille mange à l'hôtel, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Moi je travaille na caméra na média na liaka na média. Si ko ngape na zana ka pona ko ataka ka bino ba président botele mako makambo to mona onka na bino basi oyo ba eda bino bosa ba njonjing po bobima
Coquette mitala kala tango banda nzonzi ngoza endeni lo banzambe na komisio po na uti musika ta leo na komi bosanga ngolu na grâce mobali abala ngata na bima na kombo soni ya bakombo na biso baotya na buzoba yozo senga bongo te yozo diembela kana bato babengo kota lesbienne okay babengo kota bato na se okay lelo kota na kata monde songi osala te ozwa buzz te coquette ozwa buzz te poza de na buzz te bino basa kala obo banda théâtre kala yango ba obenga bino ba mama lipopo kwani boko luka ba vina bino te ke malamu en tout cas batnosto balandi ngai so bomona nazalaki likolo bolimbisi ngai mais faut na likolo po eza makambo esengo te eza makambo soni o mwasi mbebo munene o matama wa tshaba sac na kata matama maxi bonduwe oyo na yeba kombone ya mboka te ya boli msambo mo msu na otanga eza libanga te na otanga ye maxi mafuta na coquette makero bango nde na otanga bakombo na bango na papier bao balinganga na pesi bino mbote belé na bongo na kepesa mbote ba salutation na nga na famille na nga mobimba triple P ya Kabeka Bengele autrement appelé le représentant légal de Kasamoto toute la famille Kilunga je vous salue en direct de l'Afrique du Sud Patient Kilunga Nzita Kilunga Patrick Kilunga bino stu na pesi bino mbote sans oublier Virginie Mapiti moi si watanda li puta na Long Street po basinyo sa mangala baleka na pesi bino mbote ebele je salue Mamumuluba la blonde moi si Nzambe mi fleur et motema est millionnaire Tink je te salue le boss millionnaire Tink Luboyi Liliane Yagola oya yo ndeko na yo apesi yo ba mbote belé kobana ba mbongo mi fleur azala pepele mi fleur Luboyi motema ya le millionnaire Tchunko Luboyi na pesi mbote na ba onyo surtout balinga ngate ngap na pesa biloka ba mbote vraiment tokunda diana na kimia lelo mabange eza ebelité pour na na vrai kanda il faut vraiment na répondre donc moi sur parti divorce moi sangambo je salue tout le monde de Brazza na pesi bino ba mbote belé Maxime Nozela droit de réponse bisous au revoir. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda.